na kotala malamu makambo oyo ye alobeli pouvoir spirituel, alobeli pouvoir scientifique et puis alobeli pouvoir politique oyo ekomami na kati ya mukanda wana meka komanulela biso na bokebi nyonso. Pouvoir spirituel, pouvoir scientifique, pouvoir politique ekoyela na ndenge nini na mboka na biso kolandana na ndenge biso tozali kotala politique na biso, spiritualité na biso et kolanda pe tozali kosala eloko te parce que biso na biso baye tozali kolobela likambo ya Tata Simon Kimbangu kati na biso neti koyoka na pe ezali te. Baye bazali kosala mayima politique kati na bango pe koyoka na ezali te. Et puis ba invention oyo ezali pouvoir scientifique kati na biso pe tozali kosala eloko moko te. Ndenge nini pouvoir oyo Tata Simon Kimbangu alobelaki ba pouvoir misatu wana ekoyela na mboka na biso ya Congo. Et puis mutu oyo Papa Simon Kimbangu alobelaki ete roi divin oyo akoya na ba pouvoir wana tokoyeba ye ndenge nini ete mutu oyo ye wana Papa Simon Kimbangu alobelaki par rapport ya ba pouvoir misatu oyo Tata Simon Kimbangu alobelaki. Tozongisi micro epai matondo mingi fumu na biso papa na biso journaliste na kopesa biso susu maloba biso toyembaka nzembo oyo mangengenge tokomata iyo masanzoli ye tokomata Kimbangu kele nanyo Kimbangu kele vuluzi. Nzembo wana eza ya lelo te na maenyoso tu oye komami na kukiele epai ya Tata Ntinu Kongo tuzola na Sakibanza Ngiangalele na inspiration ya Yemoko le grand esprit Congo Tata Kimbangu dia ntungu na mvika ya Swekama oyo yo na yoki ozo kobenga Simo Kimbangu. Biso toyebi na kombo ya Simo Kimbangu te, toyebi na kombo ya Tata Mvuluzi Kimbangu dia ntungu na mvika ya Swekama. Matondo tozongi na mutuna na yo papa otuni biso ya 3 pouvoirs na 3 pouvoirs poto kende mosika te na ngonga ezoko kende 3 pouvoirs wana yango tolobi tokoyeba yango na mangengenge bana bilaka bazosilisa mangengenge tokoyeba roi divin na misala na ye. Roi divin koyebana na monoko te na maloba te me na misala yango papa ayelaki biso bolingo mibeko pe misala. Bolingo mibeko pe misala lokola ezate na mabele ya bakoko pe na filika yango wana moyen to mona yango ezate lokola bana bilaka ba ye na bolingo mibeko pe misala ya malako ya Tata Mvuluzi Kimbangu yango wana bokomona roi divin pe bokomona 3 pouvoirs oyo tozalaki nango ya koloba yango wana mato boyeba ete mboka ya Congo ezali na pasi mingi baleka na baetandoike baloba ebele epui ngonga na bango pe esila bakenda eloko moko esalema te mingi pe bayi ba politique baprometa peuple congolais biloko ebele bazwa pe bokonzi barenya batikala koservir peuple eloko moko te. Et mingi pe ndenge tozali komona ba pasteur bato na losambo bato ya ndenge na ndenge baya na malako ya ndenge na ndenge pona ko distraire peuple congolais mingi bateya ete Yesu azali na nzela azali koya bango moko baye bazalaki koteya ete Yesu azali na nzela balembi kozela Yesu bakoma bato na lotoko bazongeli balotoko bazongeli basi bazongeli makambo ya ndenge na ndenge. Peuple congolais oyo azalaki kolanda bango peuple congolais oyo azalaki ko soutenir ba politique peuple congolais oyo lelo pe azali kolanda bino posa na bango ezali kaka nini posa na bango ezali changement et peuple congolais akondima kaka soki amoni changement toleki epai ya bandeko na biso mususu awa na oyo etali roi divin ndenge bandeko na biso bauti koloba ava toshite na émission na biso parce que ngonga ezali muke pona yo papa roi divin akoyela ndenge nini tokoyeba ye ndenge nini parce que Tata Simon Kimbangu alobi akoya na ba pouvoir misatu
mais tozomona bakonzi bazali koleka na kati na mboka na biso ebele mais aspect ya pouvoir misato oyo tata Simoki Mbangu alobelaki biso baanalyste spirituel tozomona yango te. Bomeka un peu koexplike biso ndenge nini roi divin akoyela na mboka ya Congo, et puis pouvoir oyo biso tozali kolobela peuple congolais akobanda kodetecte yango ndenge nini. Topesi malobe epai na bino. Matondo mingi kopesa ngai maloba mfumu na biso journaliste. Moto na otuninga vraiment ezali motu ya monene. Biso nyonso tozali kotala, tozali koyoka, bato bazali koloba. Roi divin akoya, roi divin pe asi ayaki. Biso tozali awa na kati mboka ya Congo, misala deja ezali kosalama, mangengenge ezali kotongama. Mangengenge tozali kotonga yango ezali kozonga ya nzambe na nzela ya bokoko na biso. Na tango ya kala bakoko na biso bazali na mibeko. Mais biso tozala na mibeko te. Totala mboka na biso ya Congo, totala ndenge Congo ezali kotambola, mibeko ezali te, bato bazali kobanga nzambe te, bato bazali kobanga mibeko ya mboka te, bato bazali kobanga na te, mwana azali kobanga tata te, tata azali kobanga mwana te, mboka eza ya kobeba. Roi divin asi ayaki yende tonga biso tozali basinga. Tokozonga kotonga mboka ya Congo tokozonga tokotonga yango na liboso na mibeko. Fodo banda kubanga tata Mvuluzi Kimbangu. Mboka ya Congo ekotonga na misala. Pe mboka ya Congo ekotonga na bolingo. Tangu tokobanga tata na biso, mabe totie mopandi, malamu totie liboso. Na tangu biso tokolamuka na tongo podo kindi dosala misala. Mboka oyo tokopesa exemple dota la Chine lelo. Parce que nga na vanda na Chine nazala na Ngwanzo na observa chinois ndenge nini azosala musala. Discipline nini chinois za lango pe façon nini asaila ka musala. Na mboka na biso Kongo na dosali musala te, na mboka Kongo na itongami te. Nde yango lokola tinu ye moko azala si terrain tozobongisa isika na mangengenge isika biso nyonso bana bilaka bana ya Afrika pe mokili mobimba tokoya na mikumba na biso tokoya na makabo na biso epai ya tata toyi tozongi epai na yo tata yo salisa biso. Mboka ya Congo soki tobangi tata tamboli na mibeko pe tamboli na bolingo nde kotonga mboka wana. Congo lelo eza ya kopatala, Congo lelo eza ya kokatala ndambu po bolingo eza te na kati na mitema na biso biso ba Congolais. Dolingi tata te pe dolingani biso na biso te. Place bolingo eza te tata eza te. Tobwaki tata okidumi pakolaki nde botutu. Tozokima mboka ya Congo esika nyonso ya kolia ezali, nyonso ya komela ezali, nyonso oyo ezosalama na mokili ezali. Polo kende na Afrika ya ngele awa toza na désert. Toza na désert. Mais awa na désert tozofre mieux ke na mboka na biso. Mais tango ekoki lokola tata ye moko alobaki yango pe maloba na ye ekokokisama, maloba na ye tozali kokende pe tozali komona misala ezali kosalama. Tata tozolanga yangalele yende azali mutu biso tozali ba wagon. Nazali kopesa maloba na bana nyonso ya Congo parce que biso bana ya Congo toyebi tata na biso te. Nde oyo ezali kosala biso pasi okosolola na sud-africaine, okosolola na camerounais, okosolola na nigérien, azo reconnaître tata Mvuluzi Kimbangu. Mais lelo azosolola na ndeko na ngai nazoyebisa bandeko na biso ba Congo ya ngambo ya este na ngambo ya oueste tata Kimbangu balingi koyoka kutu tata Kimbangu te. Sikoyo mboka yango ekobonga ndenge nini. Matondo mingi mboka yango ekobonga ndenge nini par rapport ya ndenge lobami ete il faut totia tata Simoki Mbangu na liboso, il faut totia Mvuluzi Kimbangu na liboso ndenge bandeko na biso bazali kobenga ye, il faut to reconnaître ye mboka pe ekotambola na nzela ya mibeko pamba te mibeko bolingo misala ezali ba principe oyo tata Kimbangu atikelaki biso po ete soki tozali na bolingo nde tokotonga mboka na biso, soki pe toyebi kotosa mibeko nde ekosala ete maye biso tozali kosala toyeba kobatela yango, et puis misala yango ekopesa biso oyo nyonso tozali na yango posa. Batata ba mama
tosalaka ba émission oyo ndenge tolobaka lere nyonso po esepelisa yo te po nzambe asepela mingi bazali kosala mpe ba émission na batu oyo bamelaka masanga mingi bazali kosala ba émission na batu oyo batambolaka na basi mingi bazali kosala ba émission na batu oyo balingi kobina oyo bazali kodistraire biso kasi biso topona toluka batu oyo bazali lokola bango pamba te tomoni yango ete mingi balanda bamusicien base retrouva bango batikala ndenge wana mingi balanda bapoliticien base retrouva bango batikala ndenge wana mais biso toponi bato oyo tosalaka na bango émission parce que tozali komona meme maye bango bazali koloba meme 100% ekoki kozala solo te kasi 80% maye bazali koloba ezali na nzela batata bamama tokoleka epai ya papa na biso avant ete tokende koshite na émission na biso toyoki makambo papa na biso alobi likambo oyo ekolobamaka ntango nyonso totia tata Simoki Mbangu liboso papa Diangenda alobela yango mais bango bazali korepete yango ce qui veut dire bazali na nzela ce qui veut dire maye bango mpe bazali koloba ezali moko ya makambo oyo tata Simoki Mbangu alobaki moko ya makambo oyo tata Diangenda mpe abandaki koloba parce que papa Diangenda alobaki soki totie tata na ye liboso te nyonso tokozala nango posa ekosimba te parce que tata na ye nde ayaki mpona kolibere biso tata na ye nde ayaki komemela biso bosomi oyo tozali na yango e biso totie ye mokongo nzoka nde tozwi botutu yango wana omoni na kati na mboka na biso pasi ezali kosila te tokopase mikro na biso très rapidement epai ya papa na biso bolimbisi tozwi ntango molai meka mpe koyebisa biso na mokuse bana ya Congo bazali kolanda na oyo yo oyebi na likambo ya Congo eske mobikisi ou bien roi divin asi aya azali na nzela ou bien azali te soki asi aya meka koyebisa biso na mokuse nani oyo akoki kozala roi divin oyo tata Simoki Mbangu alobelaki na 1921 na mboka Manzasanda na connaissance na yo so ezali makambo ezali kouta epai na biso tozali kaka na posa tobimisa bino maye bazali na kati na motema na bino yebisa biso na mokuse soki roi divin asi aya soki aya nani oyo azali roi divin comme ça tokozongela mfumu mpo ete tokende koshite na émission na biso yenge kieno mfumu na biso tata na biso journaliste ndenge aussi kopesa biso maloba lolenge biso toyebeli na ndenge ya bonzambe ya bankoko na biso na kati ya bana ya elaka ya tata Kimbangu Fuluzi Kimbangu tozali na mokonzi na biso oyo tata asili kotemisa na biso mokonzi na kimia tata Ntinu Kongo tuzola na Saki Banda Ngiangalele le roi divin tozali na ye mpe azali na mabele ya bankoko mosala ezali kosalama nde yango wana nde omoni biso soki totelemi na nguya wana ya kimpeve ya Congo nde yango omoni tosili kolamusa bandeko na biso baindo oyo bazali na kolala pongi mpo kala mingi te bongele meso tokomona yango matondo mingi kala mingi te bongele meso tokomona yango fumu tozali kozonga epai na yo tozwa ye bongo tokosukisa epai na yo parce que tokomi presque na suka ya émission na biso ndenge tolobaki tozali na ngonga te mais lokola bandeko babengaki biso mpona kofaire passer message na bango tozali obligé lokola ezali likambo ya tata Simoki Mbangu tosala sacrifice po ete topesa bango espace bakoka kopesa message na bango fumu tolandi ndeko na biso na suka esika auti koloba mingi balobelaka likambo ya roi divin meme biso mpe tolobelaka likambo ya roi divin mais na mayele oyo ya bino bozali komona ete roi divin asi ayaki eye wana ntinu tozolana eske ye moko asetoproklame roi divin bino nde bomoni ete ye akoki kozala roi divin kotia ye roi divin ou bien eloko nini vraiment oyo esali ete bino bobanda kobenga ye roi divin aussi longtemps na mboka ya Congo nzala nano eza aussi longtemps na mboka ya Congo pasi te nano ezali aussi longtemps changement oyo Mvuluzi Kimbangu alobaki ete roi divin akoya na bilembo oyo bilembo wana bana ya Congo na bamoni yango te maloba epai na yo komoto kosukisa epai ya fumu na biso
matondo mingi mfumu na biso nazongiseli yo nanu mwa réponse na yo moke toka liboso lobaki ete ezali na bapaster ebele bapesa bapromese eza na bankumu mpe ebele eya mpe na bato ebele eza mpenza bongo po ete basalelaki kibo bango me basalelaki kibo nzambe te po ete moto soki osaleli kibo nzambe okozwa esheki te ndenge papa Ntinu Kongo tuzola na saki banza ndianga lele tango papa Kimbangu dia ntungu no mvika ya swekama ayeli boye na kibomoto ayebisi tata sala mosala na ngai alobi tata koyokisa nga soni te alobi eza na condition moko nga na koyokisa osoni te soki otosi ngai soki osali kibuzolana na koyokisa osoni me soki osali kibumbangu okoyoka soni te yango moni papa Ntinu Kongo tuzola na saki banza azali kotosa libeko ya nzambe ndenge nzambe apeseli ye mosala yango banda to bandaki towana esheki te towana ba 100% towana ba 1000% towana na 1 milliard% parce que nano tozwi esheki te tozokende kaka liboso kibokonzi okoya kose programme yo moko te ke ngai nazali roi divin papa Ntinu bayeli ye epai ya papa Kimbangu na vis-à-vis boye mpe na bandoto mpe bantinu bake kozwa bandoto bango moko bachef coutumier balobi mokonzi tolukaka ye wana ntango akiti plus de 190 chef coutumier bafandisaki ye baye kolatisa ye ekoti ya bokonzi tala bokonzi ndenge eutaka nzambe ya bankoko ayebisi bango Ntinu ye wana ozomona baye kopesa ye chapeau ya makuku matatu wana ya 3 étoiles eya na mutu moko te na Congo esi alata chapeau ya 3 étoiles wana po eza chapeau ya bokonzi esuki kaka bongo te balobi te esengeli tokende na chef spirituel na biso ya nkamba koko ya papa Kimbangu ya ntungunwa mvika ya swekama batala ye mpe kati na molimo tango bataye na kati na molimo balobi papa Kimbangu akamati chapeau wana lobi zwa chapeau yo mutu moko na mokili akobotola yango azali te bokonzi eyaka te esiliko ya bongele meso mwene tala Ntinu yango wana pe bisika nyonso tu atokende Kolombe ezali kolanda ye mokonzi na kimia mokonzi ya solo nde ezali Ntinu Kongo oyo ayebi yende Ntinu Kongo asali nini biso misala na biso esali komonana tokoboma bato na ba arme te tokobeta ba macheti te liloba ya nzambe esali bomo ya seko ya bankoko na biso ekotikala libela na libela bongele beso merci beaucoup batata ba mama ndenge tolobaki tokozala vraiment un show parce que bamfumu bapapa na biso bayaki na message na bango ndenge balobaki message ezali très profond et balobi mfumu Ntinu ayambemaki na 190 chef coutumier po ete bakoka kopesa ye bokonzi wana par rapport ya motuna oyo biso touti kotuna ye fumu po ete toshite na émission na biso eske yo na miso ya bonzambe parce que lokola fumu auti koloba awa ete chef coutumier ayambe Ntinu tuzolana ayambemaki na 190 chef coutumier et puis balatisi ekoti ya 3 étoiles yo na miso ya bonzambe eske wana esalemaki te kaka pona kokomisa ye pe chef coutumier ndenge bango bazali ba chef coutumier bazala molongo moko ou bien na miso na yo pe ya bonzambe ozali komonela bilembo ya mfumu Ntinu tuzolana ete ye akoki kozala motindami oyo tata Kimbangu atindi ye mpona kokangola biso na mpasi oyo tozali na yango ingeta ibobo matondo mingi tata tolandi motuna na bino mpona koloba boye koyanola na bopete nyonso na mpe na mokuse pamba te ngonga esili kibonkumu bapesaka yango te ezali lignée familiale fo ozwa yango na libota donc wana tata Ntinu azali deja nkumu na contre na ye kuna na nkolo azalaka deja nkumu kasi Ntinu
bokonzi nyonso fo toujours babieka yo ezalaka bongo yo moko te okokolamuka olobi okomi mokonzi tata nde atiaki bankumu bazala bankumu pamba te bokonzi na biso etambolaki na bankumu liboso mondela ya alors bankumu wana bango batambusaki royaume Congo ozomona batambolaki na chef coutumier chef coutumier lelo yo bazali me bokonzi ekoma ya président kasi bokonzi na biso ezongi yango tolobi makuku matatu bokonzi ya leta ekozala lisusu na ndenge ya kimondele te tata Ntinu Congo ezali batie ye nzambe ye motango tolobi Ntinu Congo donc Ntinu oyo Congo atelemisi tango apesi revelation epai na bankumu epai na bangunza epai ya bana bantiluluke mokonzi na bino ye wana nde tolandi étoile lumière donc moi tango engalaka moto nyonso kolanda moi donc biso banso olinga te okolanda Ntinu Congo matondo mingi olinga te okolanda Ntinu Congo batata ba maman je crois que tokomi presque na suka ya émission na biso ndenge tolobaki bolanda biso na bokebi nyonso tozali kosolola na bandeko na biso et ngonga na biso ekomi na suka. J'espère que bozwi tango ya kolanda moko na moko kati na bango na oyo bango bauti koloba biso tozali se bobele bapanzi sango biso tozali se bobele baye tokosalaka ete maye bango bazali na yango ekomela bino na bisika oyo bino bozwami bolandi bango na bokebi nyonso tokoluka peut-être prochainement tokoluka tango ya molai po ete tokoba kosolola na bango na bozindo par rapport ya baprogramme oyo bango bazali na yango na kati ya lisanga na bango oyo babengi yango BBMK. Tozali pe lisusu na koko Nemumba Vala oyo alekaka tango nyonso. Je crois semaine prochaine tokoluka ndenge nini tolekisa émission na ye par rapport ya ba question oyo touti kotuna tuna bango awa parce que ezali pe ba question moko très important par rapport ya ngonga nde towelisi. Na miko ezalaki ngai wa bino Guy Laurent Lobela analyste spirituel nde tokutani na bino très prochainement na ba émission oyo tokobongisela bino. Merci. Tata Kimbangu yala kwaku. Tata Mfulusi Kimbangu yala kwaku. Fumu Kimbangu yala kwaku, yala kwaku, yala kwaku. Songa telaku kajwa lungini munda ya mbiba. Bayindo nyoso olukatata Kimbangu potozo akimia ndenge tolobaki ekozala show bo sentir ete bana ya bilaka bana ya BBMK bauti ko passer message na bango très prochainement nde tokutani na bino. Merci Mato. Africa 21 is the best. Africa 21 TV. Africa 21 TV, un nouveau monde. Africa 21 TV. Ezali chaîne moko vraiment monene o ezokotalisa biso monene ya sa divinité Simon Kimbangu Kiangai. Tokolanda ba message na ye na kati oyo kote ya bongo kote ya biso tolendisa kondima na biso poto bongwana tokoyoka banzembo ba émission ya ndenge na ndenge ezokotalisa biso monene ya nzambe na biso papa Simon Kimbangu Kiangai. Ngai na sabone et bongo pino bozozela ni Africa 21 TV, un nouveau monde.